Bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Namino Bolingara Mingi, Prince Ngangou TV. À la présentation, Maman Fidélie Monkichem. Tous appelez la maman Moussoupemena Bisso. Bonjour maman. Bonjour maman Fidélie. Bonjour maman. Tolungio se présenter moi Mouké na ba téléspectateur na Bisso na étendu Mouké. Au peut sabiso comment na s'il vous plaît. Kombo nanga maman Jackie Nzaba Rebecca. Merci beaucoup maman Jackie. Maman tontoye ba profession na yo ozalaka nani? Naza infirmière AD. Merci maman Jackie. Oza infirmière. Mais na tonga leo na moni oye na bakisi te oye na batonga te nazomona liboso na ngai ya oye na ba légumes. Est-ce que vous expliquer biso d'abord ba légumes bango ezali nini? Eza matembele. Merci maman Jackie. Matembele. Oye biso lelo recette à sika pour nazali komona tomate nazomona miliki. Alors maman expliquez d'abord biso pourquoi ba biloko nyonso na moni tomate na moni miliki na moni matembele. Lelo na memi traitement à base ya matembele. Naye kolakisa batu na nzambe to libota ebele traitement oyo eza kaka à base ya biloko oyo eza pembeni na biso moko ya ndako. Merci maman Jackie. Ozo parler na traitement. Sur le traitement c'est que malade ezali et na ba maladie nini oyo mutari ko bela bo to bokono nini pour te recommander matembele na ba tomate na miliki. Ndenge ekomi liquide oyo oboza komona na forme ya jus eza kaka matembele oyo na des boîtes ya tomate na des boîtes ya miliki ba bengi lait consacré yango yo nde na saleli jus oyo. Merci maman Jackie. Oyebisi biso ezali matembele ezali deux boîtes à tomates na lait concentré. Mais maman expliquer biso obandaka préparation na ndenge nini ti ekoma na ndenge ya jus pour na to kopesa bana to ba mikolo baza na première anémie. Ya solo po ekoma lolenge o na sali jus nanga nazwaka nanu na sokoli maboko na ngai malamu nazwi matembele na ngai na fongoli yango na bandi sikoyo kolongola na racine nazo sala moko na sali oyo naza kobwaka na kosala ngo nyonso tu tango na kosisa kodongola ngo nyonso bien kolongola ngo lelenge la longoli nazwi yango na sokoli yango na kosokola ngo na mai mbala misato po eza na poussière po eza eloko kokota na kati na nzoto ya moto na sokoli yango bien elongwe poussière tango ekolongwa poussière nazwi lungu na ngai na tia yango ekita mwa mai tango mokie tango ekosala ata 5 minutes nazwi eboka na ngai na sokoli pe eboka na ngai na kati peut-être kokoza na poussière ou bien pilipili nazwi na sokoli yango malamu tango na kosokola nazwi pe mutute na ngai na sokoli na sima nazwi nzete na ngai ya pondu na tie biloko matembe na ngai na eboka na bandi kotuta lolenge batutaka pondu tango na komona ke na tuti yango elembi ekomi pete wana siko na yebi ke ebeli sikoyo na kozwa mai na ngai soki nasalaki liboke ya koleka oyo mokie koleka oyo na kozwa 1 litre ya mai ya l'eau potable soki nasali ya mokie kaka lolenge oyo na kozwa kaka molangi ya mai ya potable ya mokie sikoyo na kozwa pati na nga wana oyo na tuti ya matembele na tiango na sani moko ya propre na zulutu na tiango na sani ya propre na kozwa sikoyo mai na ngai wana 1 litre na sopi na kati ya matembele wana nazwi gana nga sikoyo na lati po na ngina kota sikoyo na kati na konfronte kosimba ngo boye na lati gana ngai nazwi na tie loboko na ngai na bandi kobalola yango boye ko renouer na baloli na bandi kosa ekobimisa gel wana ya kilo vraiment wana moni ke oui jus na ngai ona kosala makila ya ekomi kitoko wana sikoyo na tiki yango nanu na mopanzi nazwi sani moko ya mokie ya papala ou bien sani moko ya mokie boye nazwi
tomate na ngai na fongoli moko na zwi lutu na tie na fongoli mususu na zwi lutu na tie sima na kozwa lutu na ngai ya monene misatu na zwi jus na ngai wana o na sali ya mai ya matembele ya gel na zwi na tie na tasi wana sani wana na zwi na tie 3 cuillère lutu ya monene na baloli pona kende kopanza tomate ekoma penza epanzani bien pati ebetami kitoko. Alors na zuta pati wana on a beti bien na tiango na gel na ngai wana ya gel ya matembele wana na baloli yango lisusu na zusi koyo le na ngai oyo consacré na toboli yango na sopi yango na gel wana ya matembele na sopi moko na zungu susu na sopi na zulu tuna ngai na baloli pendant 5 minutes na baloli yango bien na komona ekomi homogène la kisi nini e balola mikitoko ekomi penza tango moni yango couleur ekomi ya kitoko lokola jus na ngai oyo bomoni oyo wana na tiango sikoyo na kati ya molangi na ngai okoki pe ko conserver yango na frais okoki pe kotika na yo bao baza na bango na frigo te na lolenge ya boye ata na kati ya mai moko efandi ekobeba te. Merci maman Jackie. Tozali koloba likambo ya anémie ya kozanga makila ndenge nayeba composition d'abord ya matembele po bato mingi toliaka matembele mais toyebaka te kaka na biliali na biso tozala bandeko mosusu bazala mikili ya poto ta mosusu kuna matembele eza te balingi mpe basala mpe oyo olakisi biso lelo mpona makila ezonga noki me bakosala ndenge nini baza mpe na bamatembele na baalimentation na bango soki mpe matembele ezangi baza na épinard mpe aza mpe composition oyo kaka lolenge nga nasali matembele oyo épinard mpe bongo akosokola yango malamu atuti yango mpo épinard mpe eza kuna ezangi te. Merci maman Jackie, mais épinard à comparer na matembele mon épinard ezalaka moi pete mingi matembele eza moi makasi ezala moi différente ou bien ezalaka ndenge moko. Problème eza te biso toza na posa tozwa gel ezala eza pete ezala eza makasi eza oyo ekobimisa gel ntango batuti yango akokoma pati na pati wana ntango bakotia mai toza na posa ya gel wana parceke na kati wana nde fer ezali makila eza ebele na kati ya matembele épinard. Merci maman Jackie. Motuna mususu pe ezali koyela nga siko mpo na biso bamama tous les mois to perdaka makila ozo conseil biso nini to banda komela yango tout le temps ou bien ndenge ezaka mpona bana oyo baza na anémie to bamaladi mosusu eza kaka mpona bana te oyo baza banémique eza mpe kaka mpona bana te oyo basali bacarence eza mpe mpona mikolo papa mama na biso mpe bamama oyo chaque mois tomonaka sucre mensuel na biso eza mpe wana mpona kosunga biso chaque mois oza kopedre bamakila ebele oza mpe na makoki ya kozongisa yango na kosalaka légume verte na lolenge ya matembele wana na forme wana kolamba ngo lokwa balambaka kambili te sauce te wana okosala yango oyo babengaka bouillon wana ozwi kaka matembele na yo sokoli yango bien otie na moto ozwi kaka tomate na yo ya mbuma ozwi ai na yo ozwi litungulu na yo olambi yango oyo balobaka bouillon ekosunga mama oyo aza kopedre na chaque mois makila ebanda kosala bien mpona nzoto na ye. Merci maman Jackie. Mais ce que la maman par exemple makila ebimaka lisusu mingi te akoki siko ozwa jus ya nini ya matembele oyo bien azwa eloko mosusu na mama oyo ye moko constate ki azomoni makila na ye diminue aza mpe capable ya kozwa jus na ye oyo asali jus na ye aza komela yango air nyonso na ntango ye aza na carence ya makila na ye ekozongisa cycle na ye normal. Merci maman Jackie bandeko tozwi lelo ezali bastuce ezali penza baremède facile oyo toyebaka te. Maman Jackie ezala bandeko mosusu bawuti par exemple opération abimi salle d'op bapesaka mwa kisi moko mpo ezongisa makila noki est ce que soki par exemple bameli kisi wana basangisi na oyo ekosala mwa kokoso na nzoto te?
ekosala kokoso na nzoto te oyo eza bilei matembele eza biloko toliaka miliki na biso oyo eza otomelaka na kati ya miliki na biso eza pe na calcium eza na folfort eza na potassium eza na zinc eza na iode eza na biloko na biso nyonso tu oyo kaka toliaka pe na tomate na biso eza na globule rouge nyonso pigment oyo nyonso eloko ya rouge esungaka biso na nzoto. Donc eza na problème te ke awuti na opération ke akoka kozwa solution te akozwa yango po ekosunga ye ekozongisa ye makila oyo ebimaki ebelebele na moment opération azozongela bamakila na nzoto. Merci maman Jackie na yeba tokozwa kaka jus kaka soki tozangi makila ou bien par exemple tozana bana na ndako ya mike baza en pleine croissance tokosala te ke à tout moment topesaka bango jus wana bamela eza mabe to eza malamu. Eza mabe te parce que yango eza nango légume eza lokwa légume nyonso ndenge toliaka mwana pe akokozala tamboli oyebi bana mikie bamisu bazalaka mpe bafièvre akosalaka 3 jours bo makila na ye eza ya kodimine yo ozwa koyeba te bana misu bazalaka na fièvre na kati ebimaka libanda te mwana boye akoyebiso te mama nazosala fièvre yo moko okoremake kaka mwana yango akomi kolembalemba oza pe na makoki ya kosalela ye abénéficie amela mpo ekomela te na ntango akokima mbango na hôpital bana ebele bakufi na kozanga makila okomona 6 grammes mama komi kokima mbango mwana kufi na nzela me nzoka nde oza na solution pembeni ya ndako na yo mama eza mabe te moi mpe ezobimela biso makasi surtout biso pays tropical moi ediminaka mpe makila oza mpe capable na butu boye lokola jus nyonso opesi mpe mwana na o jus ameli na ye. Maman Jacqueline nangi na ye oyo explike biso nano na ndako nde noyebaki mwana asalita mosusu fièvre makasi makila esili okoyeba ndenge nini to makila ekiti mwana na okomona ye akomi pale azalaka na ye mwindu momoni akomi pale mosusu mpe baoyo ya pembe aza pembe okoyeba te me okoyeba kaka okomona misu na ye ozokomona kaka okotala mpe awa na pigment na biso awa esika totalaka awa okomona mwana ngo awa pembe okomona mpe awa na misapi awa na misapi mwana wana aza na kolera oyo ndenge eza kokolore boye te mpe mwana ngo aza kolembalemba makasi okomona azolalalala kaka nde okoyebaki mwana oyo aza na diminution ya makila. Merci maman Jackie. Surtout constater que moi la diminution ya makila directement tout ça il a une solution ils automatique tout monde que makila moi na pezongi na ni nango normal ya solo mwana oyo omoni ke aza ya kolembalemba o remarquer que aza penza na makila te bien diminuer bien zate oyo directement okoko salela yango kaka pendant 24 heures nde tozalaka banda ntongo ti tokóma na minuit okokosala molangi ya boye azaka akomelamela na ye ti tokóma ya kolala okomona mwana wana azongi makila mpe azongi makasi okomona mwana wana akomi kotambola mbala moko azongi ndenge azalaki. Merci maman Jackie. Na base par exemple baboti na césarienne ou bien connaître moi hémorragie moko pendant l'accouchement oloba na bango nini maman? Basi ya bongo pe o ba connaître hémorragie pendant l'accouchement ata tanga kozonga na ndako na ye makila oyo ebimaki ebele aza capable ya kozwa yango po makila ezonga lisusu na kati na nzoto na ye ndenge ezalaki po abimisi ebele. Maman Jackie na ngo bisa on téléspectateur na biso lelo conseil ni kopesa bango po ezala bato nsu balinga matembele te. Oyebisa bango nini na mukolo lelo? Na mukolo lelo na koyebisa bango mama matembeleza kote na ndako na yo ba misusu balona kango mususu peza nango na wenze za de gimo eza penza cher mingi te o nga na sombi na ngai na mbongo nazaki nango ya muki yo pe atolambi musuni zala pe na bitidi mwa legimi na yo ezala pembeni pona kobatela lobi ya bana na biso yo okolamba bosunisa legime toza na bitidi ya kolamba legime na biso pembeni ya biloko na biso wana tokobatela libota na biso bakoza na problème ya makila te tokobatela bana na biso tomoni taux de mortalité ezebele bana bakufi na makila bamemi mbango boye ntango baza kosala bamanevre mwana akufi mama
oza na matembele koto ndako na yo tomate pe yango yo eza peka eza cher te na 350 ozu tomate na yo na 700 na 800 ozu miliki na yo eza pembeni zalaka na bitidi ya kosalaka yango chaque mois soko omoni te lamba kasi matembele na ndako na yo au moins ke lamba yango ya bouillante po libota e bénéficier na biloko ebele eza na kati nango ya kolamba ya sauce tobungisaka pe bafer tobungisa bakalisum me na kolamba na bouillante eza na biloko oyo eza na kati kuna esungaka nzoto na biso. Merci maman Jackie. Na muto par exemple oza na tomate ya linzanza boite akozwa ba tomate na biso ya mbuma ou bien alors muto azali na miliki o concentré te akozwa miliki na biso o bateka na tamsu sans vrac tamsu na ba sachet ou bien ndengeni problème eza te na mutu oyo aza na tomate oyo te ye akoki kosomba na ye tomate na ye ya mbuma. Tomate na ya mbuma wana bao baza na mixe a mixe yango bao pe baza na bango na mixe te atuti na ye tanga ko tuta a bénéficier ka jus o eza na kati na mutu pe aza na makoki ya kosomba miliki oyo te toza na ba miliki na biso ya poussière ona yebi bino moko boyebi totangi kombo te ba miliki en vrai que eza ya poussière osombi pe osali kaka formule o tie moi gel o baloli yango osopi eza pe malamu eza te kaka oyo ou bien oyo na moto aza na makoki akosomba na ye oyo na moto makoki na ye na minute wana eza te asombi na ye ya poussière pe na tomate na ye ya mbuma asali libote sungami mwana makila ezozonga malamu. Merci maman Jackie. Nengina tuna moto na mususu est-ce que bilei oyo est-ce que jus est-ce que kisio ezali bien pour ba diabétique pour te que bande ko na biso baza ba problème moi mingi a cause tamselo ko glycémie mati tamse kiti yo ko lobani pour bande ko na biso ba diabétique awa eza na problème te diabétique pe aza na makoki ya kozwa yango pour a bénéficier pe biloko ebele ba makila na kati nzoto na ye eza na secrétaire eza très bien attaque o eza les moko eza consacré mais eza penza makasité parce que solution to sali yango ya matembele même ce que komeka jina biso eza na secret eza kaka bien eza kitoko bongo aza na problème te yepi akozwa yango. Merci maman. Conseil nini lo basuka ni okopesa na ba internaute na biso na ba téléspectateur na biso o balandi yo liloba ya suka na kopesa na bato nyonso o balandi biso mama papa oyo za koyoka biso yo oyo ozolanda biso na ngonga oyo yeba eke tango moni mwana asali fièvre ko umela te sala matembele na yo na solution oyo moni awa eza pasi te lolenge na sali yango ata mwana oyo ya promesse oyo aza capable pe ya kosala yango bongo yo mukolo okoki kosala salaka yango pona kosunga libota na biso na place oki makambango na bamakila na babanki de sang babani kosala boye mwana kufi moni ke oyo tango sali osungi mwana conseil ezake to salelaka matembele to liaka légumes na biso verte na ata épinard pe eza koto na yo to liaka yango conseil ezake na biloko na o nyonso to lambi musuni kozangisa légumes te etongaka nzoto esungaka libota mobimba yango na yebisi bino pona kosukisa bandeko boti kolanda o maman Jackie Nzaba lobi concernant matembele ya solo o eloko babengi santé ezali eloko ya ko négliger te tout ça la très intention na santé na biso na oyo tozali kolia parce que oyo zali kolia yango zali kosaki tozala biso nzoto bokolongono ba atakutu virus ya atakutu malade uti libanda mais ba anticorps ezali makasi na kati ya nzoto ya soto moni ete na mkola lelo oyo ezali important c'est-à-dire na mbongo mukie mais oyo kosala ke santé ya mutu ezala très bien oki mambango na hôpital te moi na fièvre c'est mati okoluka solution rapidement yango maman Jackie a uti ko debisa biso tout à l'heure tout le monde ya solo na mwa ngonga mukie ndenge ezali ko matisa oyo ezali niveau ya makila na kati ya nzoto ya mwana parce que bana bazalaka très fragile akobelo na ngonga mukie akei mais tozala bato tozali mayele matembeza nango talo mingi te to kolona nango pe na mapango na biso nzambe apambola biso te força c'est que mabe na biso ebotsaka nango biloko nyonso yango na mkola lelo to pesi bino d'abord merci to pesi merci na
papa na biso bozali komona te azali komona Arnaud aza sima machine na pesi merci na moi na biso Sarah aza na kata studio alandi émission pe na pesi surtout merci grand merci na o azali mokonza chef na biso boss o azali presse ngango TV na pesi merci na bilo nyonso ba téléspectateur ba internaute o bolani na biso émission bo bandeki na ibandeli pe na suka to pesi no merci à la prochaine.